Bandeko Balandi, ya Tindika Télévision partout à travers le monde. Et puis, chers internautes, Yamokili Mobimba, merci, na confiance et fidélité. Oh, Bossala na chaîne Nabino pour na Rolanda, différentes émissions Nabiso, oh, Toye Larabino. Et na après-midi à Lelo, Torobeta Masolo, il y a prochain gouvernement où il y a premier ministre Sama Lukonde ou Ezobima Bongo na Mikolo Ezali Koya. Tokobeta lisusu lisolo, il y a descendre sur terrain ya Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi akitaki bongo na kokutana na ba pêcheur vie na vision na e aza bongo na masolo et fallait qu'il solo na ba pêcheur par rapport ya ba bateau de pêche oyo et azali ko tchana à disposition na bango akendaki akutana ki na bango ba solo laki et tout au long ya émission oyo torobeta ma solo wana tozongi bongo na masolo etali prochain gouvernement ya ministre ya premier ministre Sama Lukonde ba ezo susciter vraiment ba débat ebele na classe politique pe ezo ko kabola batu oyo ba travailler na ba gouvernement eleki pour ça na bango ezali kaka bazonga na gouvernement oyo pona nini balingi bazonga na gouvernement bazo menacer même que Bazan a besoin à côté na bango ba se retrouver na ba gouvernement bazo menacer vraiment bazo tchaper na makelele mais likambezo ça la pasi pe mawa toza ba humain kotala ba kombo nyonso toyebi ou eleki na ba gouvernement ebele ba to mosusu ba leki na ba gouvernement depuis 2006 hein il y a législature il y a 2006 il y a 2011 il y a 2018 na gouvernement liboso il y a Félix Tshisekedi Bosali et l'autre côté na ba gouvernement wana nyonso mais bokomi ko tchali sous pression car les anciens figures ba politiciens oyo tobenga bango bongo ba politiciens ya jalelo oyo bazalaka tout autour wana kaka pona ba kilt ya personnalité en tout cas tous en a besoin ya komona gouvernement ya Sama Lukonde ezala différent na ba gouvernement elekaki précédemment awa tonton ya batu Sama Lukonde il a encore 43 ans azana no trop jeune ebele ya batata ebele ya mikolo o boza kobetela ba porte tongo midi pourquoi kobenga ye na ba téléphone plus grave kutu ezana ba politicien mususu na mi moment otozo solo la oyo bazo komi ko traiter na banganga ba komo traiter na ba féticheur pour na ko luka ndenge nini ba se retrouver na gouvernement lelo bokomi ko traiter na ba féticheur bokomi ko traiter na banganga pour na ko luka ko se retrouver na gouvernement vous pensez vraiment ceux qui bo serva ki mboka ceux qui bo sala ki comme il se doit na intérêt ya population est-ce que bozali batu moko bolinge bo banda ko misala na bino linge lobela bino na place na bino moko Bota la sort na bino lelo bogoluka bo se retrouver na gouvernement Sama Lukonde na makanisi nini parce que congolais nyonso lelo esika zwami aza vraiment vigilant aza na bongo il y a besoin ya vision mokonzi mboka et simba vision mokonzi mboka ezala fruit moko oyo congolais ou congolaise a se retrouver nango ba politicien otoyeba ki lobby oyo ba kosa ki population lobby lelo ba komi ko luka bazonga na gouvernement oyo et d'ailleurs je vais vous signaler gouvernement oyo et kozala gouvernement moko taillé sur mesure ba nombre ba ministère et kozala moki ekutu tiango tolingi na bisote bato ba kosa ki peuple lobby bato bazaki na ba kilt ya ba personnalité lobby lelo bazonga lisusu na ba gouvernement ya Sama Lukonde en tout cas tozana ngo posate ceux qui ont besoin pona yo kozala ministre kozala na ministère ezelo omo eze éternel pona yo sala église soko sali église okoma yango pe ministère po église peza moko ya ba ministère te okamba ministère na yo oyo kotikala komona bato bakoya ko déranger ote bokozala kimia bokozala l'aise na kati ya ministère na yo sali pena église évangéliste ceux qui nini yango ministère na yo omona bato bakoya ko déranger ote bato bakoya ko tchelo makelele te bato pe bako tsenga yo compte rendu te en tout cas c'est vraiment malheureux c'est déplorable comment le politique qui ne change pas c'est toujours le même personne avec toujours le même discours lelo tozu premier ministre o aza encore jeune aza na devoir mingi
vis-à-vis la population nae azana devoir mingi ya ko relever défi par rapport ya batata mikolo o baleka na ebonga wana o basala eloko ya malonga te pona mboka. Il pas en a besoin atika trace, azan a besoin atika histoire. Lobito après lobby, bana na biso, bana ya bana na biso, babeta li solo na e ke Congo ezwaki ministre moko Sama Lukonde asalaka boye po na mboka na e. En tout cas, je veux vraiment interpeller au chef de l'État par rapport ya ba discussion o ezoleka na ba regroupement politique, ba politicien oyo bazoluka ba embrayer le premier ministre pour rien. Chef de l'État, soki gouvernement ya Sama Lukonde et Simbité charge wane kozonga na yo parce que na 2023 tango roya liboso na biso peuple tokozala catégorique na yo. En tout cas, zala vraiment na rigueur, et na gouvernement oyo tozana posa te to mona bato yo bakombo na bango esalaki matoi na biso pasi, bato yo bakombo na bango lobby ba dérangeaki population basalaki eloko te. Tout le monde a bango tout à l'heure à 18 ans avec Joseph Kabila. Et l'eau a malongé zalagite. Mboke keikaka c'est ko kende na libulu. On le loyo na 3 ans ya mandé à Félix Tshisekedi etikali. Nde soki ba PCO poste ministériel ndoko sala eloko ya malonga. 18 ans tu as été ministre. 10 ans, 12 ans, 5 ans, 8 ans tu as été ministre. Osala kinini. Osala kinini na domaine na yo. Congo eko kanisa nini pona yo étant que ministre. Bino moko tong bo vanda, bo meka ko tracer bilan na binoté. Au vandi penabo étant que père de la famille, au tali nga pena nazalaki ministre. J'ai fait mes 5 ans na tête à ministère Songolo Pakala. Et ça ba ministre mususu ba doubler ba mandat. A outi pena na mandat ya 2006, aye na 2012. Même bon mi vandi sa pe botala te na sala ki nini ou ezan na bénéfice à population. Kaka lelo na 3 ans ou na 2 ans etikali nde yo lingo laksa biso makasi na yo tozana posa ya ba ministre ya lolenge bongote. Tozana posa cette fois-ci to pesa na batu oyo à cause de la politique taza politique, les gens compétents, les gens de la valeur oyo ba ko incarner vision ya mokonzi mboka kitoko. Tous en a besoin à bateau logo la bongo. Baza ebele. Le premier ministre Sama Lukonde kokanga misu na oka pas ba politique te. Ba politique wana ba na discours moko soko komo ozo yo kango na matoi. Eza lo wa moto azo linga mwasi te akoloba mingi pour convaincre yo. Tala na ba société civile, tala za na ba jeune oyo basilisaki ba kelasi baza compétent. Makoki ko servir mboko malamu. Ezateka ke non na ba politique ndeka il faut ba ya ba zo ba fonction wana. Toro yo to mon exception. Toro to mon ke tu as été vraiment église au milieu du village. Ko kangamara na ba terrain te regroupement wana bazana sur le plan représentativité po yangonde ba politique bazo betela tolo total rara wana te. Yo tala ke il y a des jeunes qui sont compétents au bakoyi ko servir mboko yo pemboka et zuipe dimension mususu. En tout cas, c'est un peu ça oyo to kokai ko réfléchir l'après-midi à lelo par rapport ya marambo etali gouvernement ya Sama Lukonde o ezobi makalate. Et j'espère que na rentrée parlementaire déjà d'ici le 15 awa et na semaine wana gouvernement ko ozala déjà et qu'on déjà sur place. En tout cas, le premier ministre Fungola Matoi Nayo, iyo kabiso peuple. Tala bisika to uti, tala pe bisika to zokende. Batouana, nazo yebisa yo déjà belé ya ba politique. Na minitso yo bazo pesa banganga bandaku, bazo pesa banganga bambongo, bazo pesa donc bazo promettre tango nommé ministre à servir ndenganga, à servir na population, à servir na Congo te. Bazo sala ba décharge na banganga baza ebele. Donc toboyi kutanga bakombo na bango awa. Donc zala vraiment catégorique par rapport ya makambu oyo eza koleka sikoyo na mboka pona ko constituer gouvernement na yo. Et
tokobeta lisusu deuxième sujet na biso tozobeta lisolo oyo le dimanche le président de la République abetaki tour na Kinkole akutanaki bongo na ba pêcheur oyo asololaki na bango. Ça fait 37 ans après président de la République akende ko solola na ba pêcheur. 37 ans après président de la République atia makolo na ye na port wana ya Kinkole avandaki na bango asololaki na bango. Le chef de l'État lukaki ayeba qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi domaine ya pêche na mboka na biso il n'y a pas des avancées significatives. Bango pe ba pesa ki ba pesa ki ras-le-bol na bango par rapport ya ba différentes difficultés au bazo kutana nango na musala na bango. Et le chef de l'État vu que azolinga secteur wana a sala en sorte que kende liboso ba bateau ya pêche oyo azolinga tcha na disposition na bango au secteur wana ezongela pena musala nango ndenge bande ko sala ayokaki bango après avoir kosolola na bango bameka ko expliquer ba difficulté na bango. À notre grande surprise bazo apprendre au chef de l'État que port wana ya Kinkole bateka yango na koteka. Mais soyons sérieux, combien de ministres au baleki na ministère ya pêche et élevage bayebaki dossier wana te to bango pe ba participaki na neke port wana batekaki yango. Mokonzi mboka avandaki kimia te azalaki déranger makasi pe choqué azui cortège nae akei a comité esika port ezalaki akiti asololi na batu place wana a ordonné bourgmestre ya commune wana ayebisi pendant que tozo solola na yo boye soki port wana ezongi na maboko ya baki de droite musala na yo esili abandelaki yango 2 fois. Donc soki port ezongi te musala na yo esili. Et je crois que le bourgmestre azalaki déjà bien averti port wana fo ezonga na maboko ya qui de droit pour permettre à bango basala musala ndenge longo bani. Na kosenga lisu na mokonzi mboka descendre sur terrain oyo ya salaki na port ya Kinkole esuka kaka kuna te ameko sala a multiplier ba descente wana na ba secteur ebele eza na makambo ebele oyo ebatami ebombami ya mutuya ya minene tozwa lokola na Onatra makambo eze ebele ebatami kuna Onatra bandaku ya l'État ekoma nango ya ba individu ekoma ya ba privé plutôt ekoma bisika ba louisaka oyo mboka ya modèle nini mokonzi mboka. En tout cas initiative ozwaki dimanche kolembate kita tambola ba secteur ezebele nazobeta lisolo ya Onatra ezana biloko ezana ba bâtiment mususu oyo ezalaki pona ba travailleurs ya Onatra bavanda mais eza bango pete mbavandaka eza bachango na ba location banani bachango na location banani bafutela na bandako wana soki okoti ata na venir ifasiki ba bâtiment nyonso ya Onatra eza wana eza ba privé batu bavanda rango eza même pas bato ba travailleurs na Onatra. Donc ba secteur eza vraiment ebele. En tout cas avec cette initiative oyo ya kokita na terrain ya komeka kotala bisika oyo kokoso ezali pour permettre politique na yo na vision na yo etambola nzela moko ba secteur ezebele meka ko tambola bisika mususu ba secteur mususu makambo ezebele na mboka oyo ba politique o nazoloba tout à l'heure musala na bango ko envutaka batu bakanga batu misu batu baza na courage à koloba te po bango ba bénéficiara na biloko ya mboka. En tout cas eza malamu mingi te tovani na mboko yo pendant beaucoup de années mboka ezo kufa kaka se kokufa ba port privé ezwa nango le devant ba port ya l'État ezonga sima lelo oyo na politique oyo tozoluka mosolo ya l'État ezonga na kesi ya l'État pona kosala pona kovandisa politique wana ezosenga suivi ya malamu esalema ezosenga
bato nyonso bazo travailler wana bazana na politique moko boye balandela bango po misolo ezonga na kesi ya leta ke misolo ekendaka na bapoche ya bato. Si on fait ça, moi réflexion na biso ya après-midi ya lelo tozo senga na bato yo oyo baza tout autour ya mokonzi mboka basunga mokonzi mboka ba dossier ezebele ba dossier zakaka place akitaki kuna te ba dossier peza kaka on a traité ba dossier peza ba dossier za ebele mokonzi ameka kotala bisika oyo et marcha kité lobby parce que c'est facile ya comprendre pour ça otali sous régime à Kabila otali bisika oyo bandai kotambola te okoyi ko compter yango yo moko et permettre yo nini etambola kité pona nini banani bandai ko sala ketambola te pour retrouver ba réponse. Je crois que IGFP na musala salaki tozela kaka te bato baya ko atakaka IGF na ba émission na etando ike po ba dossier ezala accéléré ba dossier eza ebele tout ça en sorte que ba dossier wana ezala attaquer déjà na justice pona tout mona clair na makambo yo misusu etikali pona mboka. En tout cas bana mboka o nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso. J'espère que to meki ko répondre na exigence na bino to meki pe ko répondre na baposa misusu soki eza na bisika mususu oyo bino boyebi soki ko senga pe to ya na caméra to ya ko filmer to pe sa vérité pour nous permettre vision mokonza mboka ndenga zo lingela mboka tozana besoin ya port ya moto na moto mutu nyonso tozana besoin ya port na ye yo soki ovandaka na coin moko na kisensu soko ovandaka na coin moko na kimbanteke soko ovandaka na soko yebi réalité moko ezo ko faire avancer mboka te eza na réalité moko ezo sala ke bato moko bazozwa kaniaka ya leta bachaka ngona na libenga na bango bobenga biso numéro eza na se ya télévision wana et ko permettre biso to ye to enquêter et puis to tambwisi caméra to lobisi bato to bimisi vérité et éclaté. En tout cas na sengi bino botondi mingi merci na mwana mboka Rifin Kisombe pe merci mingi na mwana mboka Papi Kelly po bangonde bazo sala ke tokoma na banda kuna bino to ya koyebisa bino vérité to landa politique ya proximité to kota bisika nyonso ekosenga to bikundo la vérité pona eyebana esika mabe ezo salema po mabe et ça les malisusu te. Merci na mai mwana mboka Mike po azaki na sima ya caméra pe na réalisation matondo mingi na ye. Merci na bandeko nyonso équipe mobimba tindika télévision. J'espère que non tokokuta na bongo mbala ya sima pona kosala kaka musala ndenge bolingaka to saela bino musala. En tout cas on se retrouve prochainement. Merci, ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il est long, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo où ya poso ya maman moi c'est qui toko poso ya moi so penza basali kolula poso ya moi so mobala kotala ya lembate poso so ko tamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store na ba produit alimentaire où ya Eden Store yango de secret ya cuisine ya maman congolaise eh oui nyonso ko se pensa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela
olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Eton Star.